Voilà, c'est parti très chers internautes Balandia Congo Live Télévision. Et ils allaient qui procès bon monnaie, procès au monde entier. On est constat la via radio télévision nationale congolaise par rapport il y a directeur et cabinet et chef de l'État qui est impliqué dans le détournement des deniers publics, Sami Jamal et consorts. Alors justice et rendre verdict nango. Alors toi awa ko zoba avis à Banamboka par rapport à verdict wana. Loleni bazar au kanisa est-ce que état des droits est bandit déjà na procès parce que on n'a jamais vu Namboka au directeur et cabinet à Mokondi Mboka azala inquiété parce que à Simbi na misolo il y a l'état. Alors to landa bango to zonga simako expliquer bino pena na bolongo. Mwana mboka mbote mwana mboka ezali bongo mwana mboka solo penza petit ko landa verdict ya cour par rapport ya likambo ya caméra azala qui poursuivi pour na makambo ya kanyaka réaction par rapport ya verdict ya justice ezali bon ngai elelo alibosi na sepeli mibeko na biso ya mboka nesali musala nango oyo bato bana ko croate yango wana esami réalité donc tobaki que justice asa musala nango bito baki na bokonzo tozwi tu es en pour un état de droit. Tu es pour un état de droit. État de droit est équipé. Et ça a été le son abino. Son a quoi na mbeba. Juste en ça musala ngo esengeli. Et ça pour azali au directeur de cabinet chef de l'État. Non. Justice n'est aillé que ça musala ngo. Tant on soit innocent aux innocents. Na bateau et ça na bateau azo ko na akota mabe na kata justice. Donc et c'est ça mawa. Toute la justice a sa mission ndenge mokonza mboka lobaki état de droit beaucoup ko banga ka siko état de droit ye et bien ko za agiter oh boy to baki que justice sa musana ndenge esengeli yango ande état de droit. Merci beaucoup. OK. Mbote papa. Comment on s'est protégé penza mais quitter ça moi pour notre mon auto sur la pena malamo. Merci beaucoup. Alors réaction par rapport il y a verdict ya Bazouzi na likambo yo Vital Kamerhe directeur et cabinet chef de l'État azaki pena balandela ke pona makambo itali kanyaka réaction na ezali. Bon. Justice c'est ça la musala na yango ngai nazali moko te ya nakati ya corps justice pona que moimboka bon attends procès yango eleki omoni yango ndenge nini mais le concerné coupable asa coupable ceux qui azana faute bakangi mbala moko ba condamné on a attendu que ba condamné 20 ans c'est kazaki na mabe salaki bako sepela mabe moninga te mer to justice nesali musala nango très kitoko nango to sepela na justice nani ya bandika na ye omituna question na te bato ebelo basala ba régime belé balandela bango te pone ya bandika na ye merci na motuna non de journaliste oyebi tango bazwe nani balongwe na kati ya la muka basali coalition bango mibale na nani basinyaki Kamer asalaki interview moko soki boye bakango te na kotinela ngo na WhatsApp asalaki interview moko alobi ke biso toye na état de droit toye pona ko instaurer état de droit na mboka mutu nyonso oya koya ezala mokonzi azana kata fonction ezala azana kata fonction te mais soki a détourné mbongo o moyibi o boye il faut ko kanga justice c'est ça la musala na yango mais ye moko alobaki yango ye moko ko esu na mbeba wana yango na eliye eza bisote eza peuple te mais ezali nde justice nde sa musala na yango selon batoye nse balobi bazuzi yana bazalaki na ba preuve ya culpabilité te oyo ko inculpé que Kamerhe azapenza plongé na makambo papa na kosenga na bandeko na biso wana batika koloba biloba loba ya pamba justice azaki très clair et ezalaki télévisé na peuple congolais nyonso amoni procès wana monde mobimba et puis c'est pour votre information aujourd'hui monsieur le journaliste ezali na monde mobimba ba sepeli na justice na biso lelo ngai na bato ya France ba bengi bazo féliciter monde entier bazo féliciter Congo abi justice c'est ça élevé. Donc je peux dire ça. Merci beaucoup. Merci mon frère. C'est bon?
Ndeko Mbote. Mbote papa journaliste. Ozali penza moyimboka ndengo ndeko lobi totali biso nyonso procès à 100 jours ndenge lekaki ne bandeli ti lelo bazuzi ba pesa pena verdict na bango. Réaction na ezali na komona mbala liboso ya mboka directeur ya cabinet ya mokonzi ya mboka balandela na makambo etali kanyaka. Bon pour ngai na sepeli quand même na makambo justice tout ça na mboka na biso. Et la kisi que biso ne soko bindenge moko. Wa ozaka na erreur akoyeka na fila justice. Et la kisi boy. Au moins liboso ezalaki justice ezaki ka pour na biso ba petit peuple. Pour le moment tout le monde pense que justice est cotipé na bango pe lisusu. C'est-à-dire muto azali kolo la loi a kozalate. Kamere toujours regretter fort parce que quand même on a compté na yeto mais à trahir une nation à soutenir Mokozamboka mais à trahir une nation à soutenir Mokozamboka mais à trahir une nation bon azuana bozaya Mokozamboka te zambonga peuple congolais et l'argent contribuable au Congo ce qui a azuzé ayo ezanga ezani bonabolo ko justice ça de blo nango bravo la justice commentaire vraiment au sein de makambo des athées tout est polémique et puis et l'homme sous la zone le bazandeni au moins justice à l'honneur ça boy les exemples à munen na ba woni stotikali on se batika au bazana ba gestion à l'état ba déjà que non tala muninga oyo astamla ki bien te justice est zuye c'est-à-dire ce qui peut ba personne confiance na l'état congolais après ce moi gestion moko beaucoup gérer ce qu'on sera bo justice sera bleu na ngoyo yango ne tombla mboka merci beaucoup monsieur journaliste Ndeko Mbote. Mbote papa journaliste. Moyimboka penza toujours interroger ba ndeko koyeba réaction na bango na kutala na mboka bala liboso bras droit ya mokonzi ya mboka asa la juger pour na makambo etali kanyaka pelelo pour et rendre verdict nango réaction na ezanini. Bon réaction nanga par rapport ya verdict ya lelo nazana nuna esengo makasi parce que na moniki justice na biso et mati parce que na kala ndenge to bana komona justice ezalaki ka pona kokanga ba petit peuple donc ba konzi ya mboka bango banda kokanga bango te mais lelo to moni quand même que justice na biso esali musala munene po to moni to landi procès na ebandeliti na suka et to comprendre que justice na biso ezui vraiment elan ya makasi ya sika ndenge to moni verdict ya lelo ngai naza vraiment convaincu que makamutu babana koloba par le président de la République qui est état de droit et koti na moni que réellement le ndenge ba condamné Vital Kamerhe comme directeur ya cabinet na et je suis convaincu que réellement état de droit et koti na mboka na biso pour nazala na doute mais le temps on a moni que réellement ba condamné na ndimi vraiment que état de droit et koti et bravo na ba magistrat ya mboka ba continuer kaka na lire ya boye o nalandaki ba avocat ya république baloba ki eza procès moko pédagogique pona ba ministre pona ba mandataire pona ba oyo so ba simaka fonction ya na l'état alors été ya bango po bazwa quand même elan ya sika na ko toucher ba oyo ebengami na mbongo ya ba contribuable congolais bon balasima makamba boye se répéter les soutés en tout cas na féliciter justice naza vraiment content na bazuzi na biso ba continuer kaka na position à boye je des remercie. Ndeko Mbote. Mbote papa. Yo pe na continue réaction te mais na continue motuna moko. Tango to ndeko anda procès ngo mona mboka Kamerhe abande toujours proclamer innocence. Aneko bagaza innocent. Aneko mitu na ba question pona nini ba bengie na makala pona kosamba pena makambo yango. Mais na ngomba ya UNC balobi ezali moi stratégie moko UDPS est utilisé pour na fragiliser na 2023 parce que selon ba accord ya Nairobi et sengela ki yepe comme mokonzi ya mboka atia ticket le la président en 2023. Ok, merci beaucoup pour la parole encore Denga. Ngana zana exemple moko na kopesa par rapport na ngai parce que na travaillé na CTC Super Match, cigarette Super Match au moins 4 ans. Nazalaki responsable quelque part. Ba pesa kinga sous dépôt onga moko na bandaki ko gérer. Alors il arrivait que ba agent misusu onga na bandaki ko gérer ceux qui ba yibi ba kimi ngande na bandaki ko tomber victime ya eloko wana. C'est-à-dire que président de la République a pesi Vital Kamerhe responsabilité à assumer. Ezalaye muto yibi ezalaye te président koya ko tuna ye compte rendu
C'est-à-dire que caméra azalaki wana pona ko contrôler ndenge mbongo ezobima, est-ce que ezokoma place o esengeli pour qu'enfin aya kopesa compte rendu na président de la République. Et aussi ceux qui bazoboya jusqu'alors tomoni banda kundenge sengela kité batongi yango ndenge sengela kité. Alors ceux qui battent INC bazo kanisa ke eza pona ko fragiliser bon wana eza opinion na bango, mais justice azawana alandeli de plus près chaque dossier ndenge ezalaki à comprendre que monsieur Kamere na ba ndekone misusu ba commettre infraction sikoyo bako imaginer pourquoi bazo imaginer pour nani wana eza ba imagination et puis eza ba opinion na bango, mais justice asa sali musala na ndenge sengeli. Merci beaucoup. Merci. Bonjour papa. Vous allez pena moyimbo kama toyo komona par rapport ya décision en cours ba rendre lelo na likambo etala ki Vital Kamerhe azali bongo bras droit ya Félix Tshisekedi. Bozo ko banga te que condamnation ya justice to pe verdict yango eleka na ko kabola lingomba politique cash. Bon, oya ko linga e kabona ezana mutu azana mauvaise foi na makambo ya justice parce que soto tali parmi bato ba déclarer makambo wana ya état de droit et kuya na mbogo caméra za nakati nasir na mkonza mbogo sota na antenne A et pardon na chaîne nationale RTNC ezana mo langage mo loba wana ezoleka batos balanga batos mwana mai mais ce n'est pas lui oya salike bakanga caméra, c'est justice. Vous comprenez? Justice au bazawana a livre non eza yem ta livré te eza yem ta livré te eza justice et sali musala na yango ba comprendre que non musala moko zo salama oyo mbongo à l'état ezo keneka ka boy bango ba tant que justice ya mboka il faut balandela. Vous comprenez? Balandela ba yeba non mais neni mbongo ezo bimaka ka boy mbongo ya mboka boy chef de l'état a sur confiance. Vous comprenez? A sur confiance que non sala musala a yeb soto no kende o sala ba magui. Vous comprenez? Quelque part eza pour nous salir pena mutu a fait confiance parce que batum susu bazolo ba que non chef de l'état ba yebi makamwana et pourtant il y a ça na qualité. Donc eza justice et bande ko sala musana ngo ngana zo senga na justice que non ba continuer kaka boy ba kende ko sala justice ya ko na influence ya mutu moko te ba sala musala o ba zwa temps ya ko mataka ba ngomba ko kende ko batama na saba matisi pona ko tanga ka ba biloko wana ba kuru pona ke musala wana justice na bango ekende liboso. Donc ba ko na panique te ndenge décision bazaki na ngonde tilelo o ndenge makambo eke. Donc détermination il faut bazala nango ba tala niveau ya nyonso quelque soit poids ya mutu so ke bengami ke no ba ko sanction na likambo tali ke o détourner mbongo ya l'état ya peuple congolais basani ba holandela yo. Vous comprenez? Bango ngana ko senga na justice que non asa na paniquer te ase paniquer te devant quelque soit autorité moko boyi. Vous comprenez? On a bande on a biso ya INC vraiment bon toto kena ndenga ko mari photo ko parce que ndeko moko ta yesa ko yebso que no caméra yibaki. Vous comprenez? Ata mutu moko ta ko yandi mageno ayibaki. Vous comprenez? Il faut que basala à défendre kana bango. Vous comprenez? Défendre mutu na ye. Donc c'est comme ça. Donc ngana zo trouver normal o ba réaction na bango wana. Mais biso to zo tala wana te to tala ndenga justice azo marcher na ndenga bandi musala na ye. Donc il faut balandela ngana ko senga ka justice balandela ba banda ko landela ba banda ko travailler kaka boy ba banda kana makambo. Ngana senga en plus on ngana zo senga selon nga elle gata boy na ba télévision et apprendre de belé netinga na apprendre de belé na makambo ni to ndo landa ngo au début si le jusqu'à la fin et apprendre nga belé. Vous comprenez? Parce que eza eloko moko ekolisi ezokolisa maele ya muto azolinga kola ako comprendre ndenge nini makambo zo marcher et puis moi intelligence mo zo kola na kacha bato. Donc eloko na osenga que non justice vraiment et ça la musana on ndenge sali vraiment pour les chapeaux. Mbote monsieur le journaliste ota la caméra parce que bayimbo kade ba kolanda on a kotala peut-être bayimbo ka ba kolanda yo to ya kote na bino réaction na bino par rapport ya
procès lolenge eleki totali yango biso nyonso ya mitando ike totali lolenge quand ya caméra va défendre totali lolenge ministère public ese mosala na yango réaction na yo en tant que mwana mboka one kolobela état des droits ekota est-ce que eza ebandeli état des droits to état des droits ekoti déjà? Merci monsieur journaliste Nazan Esengo. Vu que non, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, et loko ya boetika la kosama na mboka na bisote. Donc na yebi ke bamsuba loba mwana mokonzi akota boloko te. Donc tout comme mwana mokonzi akota boloko te, c'est que ata mokonzi moko akokota boloko te. Et nazo bana d'abord pour na ko saluer ba Congolais nyonso partout bazar na Poto, na Congo, na Sud Kivu, na Nord Kivu, na Maniema, na Kisangani, Équateur, Kasai, partout. Na pesi bino mbote. Nazo linga ko remercier d'abord la justice. Justice est comme mature. Et comme mature parce que comme ko sala donc pour rendre justice ezala libre, ezala indépendant et dépendre na kante pour na ko sala musala na ngondenge oyo bango batangeli musala. Mais vu que non ba camp politique ezali ba regroupement politique ou bien ba parti politique et cause à la té ba association ba malfaiteur pour na ko soutenir ba malfaiteur ba na ko détourner bien public té bazoni ngapoya ko sala ba parti politique ko ba non pour ça pour na ko aider population mais tozo mona ba mission na bino ezaka lisuso bo comme na ba fonction ngo pour na ko détourner ba bien public et lokwana ezo sala soni soki nga nazaki na kati ya parti politique moko songolo et que leader nangai akeko détourner akeko tomber na kati ya détournement public il faut ça la soni nangai parce que un représente une nation ngai na koma États-Unis mais nous avons un ambassadeur là-bas en États-Unis oizo représenter mboka nangai toga sali ba mabe moko kuna na kati nani afingisi tout congolais na minute soki justice na biso et comme déjà ko pesa biso congolais valeur donc na place auto ça malgré ba parti politique na biso il faut donc to la kisake non to komina justice moko wezo la kisake non nous sommes maintenant des hommes nous sommes maintenant des messieurs o to komati to komi ko répandre na kati ya droit baloba boye les droits et droits quand tu sais les réclamer si so yo ko ba ke mboko eza na kati donc état des droits so ki to yebi ko réclamer droit na te c'est que to za biso ba naïf to amakasité comme le comme comment na que non ministère public ou bien donc ba avocat ya république ba réclamer les détournements entre Jamal na Kamere na Muyima biloko wana o ezaki accompagner na Masaro na kati bazui que non bazui ba condamnation na bango ezotala bango ezotala bisote et comme il ko la instruction bien enseignement na ba nyonso bazo ko gérer ba entreprise publique baza ko gérer ba faire donc moko wezo sala que non pona ko faire marché mboka na biso ba comprendre que non tozali sous na ba ancien oyo vision te ya kozwa batu ko cha batu na kati impunité te mais toza ko sala sikoyo état de droit nde musala toza na makasi nde loko tozo senga nzamba sunga apesa ba juge makasi apesa bango bwanya apesa bango mayele ba continuer na procédure wana c'est la justice qui élève un pays c'est ça vraiment nazo pesa bango vraiment merci to kuti ape nos ali moimboka réaction par rapport ya verdict ya cour ezani na Lombango bon eloko nga na koloba kaka pona yoki batu mingi bazoloba moni Congo na biso na ko sala remarque ya politique ko to sala kati mboko eza basé sur tribal biso to za ba tribalisme te biso to za na pona mboka même président Félix Salobaki naza président ya école songolo paralate naza président ya ba congolais nyonso c'est-à-dire ceux qui congolais moko a tombé na kati ya mbeba et nous ko bateke biso nyonso to sepeli parce que azali école songolo parala nazo condamner na bandeko na biso ya INC pona utina siège na bango ka sikoyo makambo yo bazo lobaka wana o baluba ba sepeli ba biloko bongo botika biloko na to za ba congolais biso nyonso to za to yinaki caméra te caméra za mwana mboka mais soki mbebe salami na kati ya caméra to ko condamner yango po muto a changer Jean-Pierre Mbemba kendaki on a CPI 10 ans bakanga ke pa ba mindele 10 ans ya sali to bénéficier kinini total ki Mbemba mwana mboka sala ki ezaki mabe elelo azongi ako postuler pe problème ezate mais loko nga na zolo ba lelo ezaka ya ke loko vital caméra ba condamner na féliciter na justice en mboka na biso parce que ezo sala musala parce que soko moni muto comme tina niveau que je dois allumer les faits okomi ko bank ça même ba juge bato bazo sambisa yo et ozo bimisa mboka moko on dirait yondo za muto mayele ko leka bango or ba lobby la loi reste la loi
mutu moko te azali kolwa mibeko ata chef de l'état basalaki audit bomonaki yango bino nyonso awa ayebi ndenge akoki s'exprimer devant bato na ye tolobi te ke Félix ndenge azali aza éternellement akokende akotika ata na ye mutu mosusu akoya mais akotika mboka na lolengo nini soki tokobanda kaka oyo aye ayibi akei oyo aye ayibi akei kongo yango tokosuka wapi banda tobotami toza na barichesse toza na boye tomonaka yango te tokaka na sango tokaka bamilio na batv mais tosimba yango nano te en tout cas na regrette mpe na sepeli mpo na justice na biso longonia mingi mpo na mosala oyo basali bakontinue kaka boye naye komonaka biso toza ndenge moko mpe makambo esalemi etei meme ngai etei ngai nasali droit etei ngai keno ndenge mpe ya kotambola na ngai nayeba mpe façon nini kobanda kotambola lelo soki bapesi ngai responsabilité songolo pakala nayeba façon nini na kobanda komemela makambo yango toyini mutu te toza contre Vital Kamerhe te toza contre bato nyonso wana te me tozokondane nde bizalelu eza kati na bango bachange yango mpo mboka ekende liboso nde naso te ya bandeko na biso ya INC toza babinemi te toza bandeko toyini Vital Kamerhe te bazala na kimia justice esala mosala nango nde eloko nakoloba yango mwana mboka mbote oui mbote papa tokuti awa tongi toyeba réaction par rapport ya verdict ya cour dans les camps étali détournement de deniers publics impliquant qui directeur et cabinet et chef de l'État Sami Jamal. Oui, merci de comprendre Sango. En tout cas, par rapport au verdict, pendant tout le monde procès n'est bandaki bandeli, n'engé tout le monde lelo justice. Nabiso oyo tout le monde zila vraiment na moté mamako. N'engé pendant balandeli procès, il y a monsieur Vital Kamerhe na Jamal. Ndenge longo bani et puis bakangi bango na ba preuve tangible za ba détournement. C'est pourquoi yango moni justice na biso comme tous en état de droit eza makambo yako soki nini te nde bato baonda okanisa makati procès na bango ndenge sengelelaki yango moni monsieur Jamana Vital Kamerhe baza condamné. Donc biso pena pour na biso état qui peuple congolais tout ce pays a trop merci vraiment la justice na juge le président à l'andelaki procès pour moni makambo ya procès de komupandi sango ba bomela ngo même juge a uta ko zala wana juge rafa preuve mais juge a kufa pamba te to lo baka kufelaki posoki ezalaki pona mamba dossier na teta musu juge batalinga kazala mais lokolo ezaki ka makambo ya bato badongolo miso c'est pourquoi ngo mona ba mekeke mpe éliminer mais grâce à Dieu après si biso pe juge oyo azalaki vraiment bongo dur boy bakanyaka ba masolo pambala c'est pourquoi yango monaki lelo procès fait banda ba umela kitango ba koti et puis procès mbala moko bandi c'est-à-dire que makambo ezalaki déjà bien que pona kolandela monsieur Jamana monsieur Kamerhe bazala ba preuve oyo bango ba détournaki ba bien public ya l'état c'est pourquoi yango moni ba condamné bango avec sursis et puis na ba travaux forcés et puis ba refuta ba mande na bango ndenge sengeli en tout cas coup de chapeau na justice na biso et puis merci na président de la République pour tous les procès belé le côté longona oya Jamal to yebike oyo Rolanda ba Albert Yuma bazali ba to détourna ba mbongo belé bazali merci Baimboka bo landi penza réaction ya ba congolais ya bato ba boma ki bongo misana ba non ba kota la procès na ne bandeliti suka ba pesibino ba avina bango ba lobiete tango ba kendaka na Nairobi ba signaka bongo parmi ba clause ba salaka instauration état de droit ezalaki na kati alors o salemi lelo ezana ngokaka conséquences et état de droit au Pronaki dans Nairobi. Alors merci beaucoup Tokomi Natsuka. N'hésitez pas, abonnez-vous sur www.congolef télévision. Merci également à un réalisateur et émission Nangai.